Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bana na ngai bakoko na ngai bino yo buzana centre woyo na date tablier boy pona kulakisa soki na zalaki na lingaki na soka le bino loso wana na soka le bino sebune na lambe le bino madesu na liesi bino melikula na zamu sika na lobi tete il faut nakanisa bino parce que kupesa mwana etika iza kukabela nzambe mana lobike moi de la femme eko kusile boyete loko nini na koko sala tanke mama tanke koko wamlopo na bino nakanisi bino na lobi okay ileke chuke nde kusunga ngayu kende kusokela bano ya tamwa doso etu donc ya mwana na ningaki na pesa bino na yebete mkanda na nzambe zolo bake nzamba azali nzambe ya bana biteke azali pe ya basi bakufele mibali nzambe na ngaya mona bino nzamba bomba bino soki susu nzamba kabedi biso tukuzanga te kutindele bino nzamba bomba bino. Merci maman moloto nzamba pambola papa kas nzamba bakiselo bakeli bozo vina bine pambwama. Tozana esengo mingi komona ke bino mo bozo ko se prendre en charge na bana bino boy. Nkolo vraiment amona bino abakisa mingi apambola bino. Biso tozaka na losambo ke kuna bisika bozali apambola bino susu koleka. Tokobosa na bino te mama borobo. Tokobosa na bino te papa kasi na kati ya musalo bozo sala na losambo la biso ya tongo pokwa antwa bozala. Tango nyonso kotanga kombo na bino. Merci mingi. Nenga tana kokenda na ofena. Mekuteno malamu na ye adingaka diloko salili e ya ba. Voilà, bana na ngai bakoko na ngai bino yo buzana centre woyo na date tablier boy pona kulakisa soki na zalaki na lingaki na soka le bino loso wana na soka le bino sebune na lambe le bino madesu na liesi bino melikula na zamu sika na lobi tete il faut nakanisa bino parce que kupesa mwana etika iza kukabela nzambe ngana lobike moi de la femme eko kusile boyete loko nini na koko sala tanke mama tanke koko wamlopo na bino nakanisi bino na lobi okay ileke chuke nde kusunga ngayu kende kusokela bano ya tamwa doso etu donc ya mwana na ningaki na pesa bino na yebete mkanda na nzambe zolo bake nzamba azali nzambe ya bana biteke azali pe ya basi bakufele mibali nzambe na ngaya mona bino nzamba bomba bino soki susu nzamba kabedi biso tukuzanga te kutindele bino nzamba bomba bino zalaki kaka ya mwana losambo na bino ekoma ka direct pa nzambe. Voilà pourquoi ngai na batela makanase ya makila ya Yesu pona lusambo na bino bana bitike donc bubonde la kapona nga butika nga na makila ya Yesu muyibi ndoki amona ngai te na kombo na Yesu Kristo mukiena zalaki na ngo ya mwana yangu tutindeli bino boss kalisa lobite mwamlopo zwa yo mukioyo utindele bana bitike ya mwana na lobia merci beaucoup na tindeli bino nzambe na ngaya pambole bino abomba bino bokola na kimia merci pe na ba les amis de mulopo nyonso oyo buza ku soutenir ngai vraiment na evo woyo nzambe na ngaya zongisa pe ya ibele donc izaka kakuede ba ufelin izaji vraiment beaucoup na yebisa kabino soku kabeji ufelin izane tu bombi si epa nzambe donc zamba pambo de bino merci pe na yo leke chupo na sacrifice saleli ngai merci beaucoup zamba pambo de bino comme ça tuzomona na kalate po ngamoko na ya kumona bino busebeli zamba pambo de bino okay.
osalaki Moïse, Mose aboyaki kasi oponaki ye, yo opesaki ye Aron asala nde mosungi, nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini opesinga. Vous allez nous permettre, regardez-y, permettez-nous, les fils de quelques minutes seulement, nous allons nous mettre des mots au bas de remercier le Seigneur pour la visite. Vous connaissez les Yaya? Vous les connaissez? Joseph, mets-toi comme un argument. Il a déjà vu. Yaya, vous voyez bien, très bien. Lui, c'est un journaliste, non? Il est Moussa à l'internet, c'est pour le dire pour le voir. C'est le cas. À ça, la réponse est que ceux qui nous ont nous appellent ça le tika. C'est que le monde nous a dit à votre maman, maman Moulongo, à Nakina Théâtre, à Moussa Théâtre, à comment les États-Unis. Mais à ce pays que il a coulé à l'Ofrina, Nanzela Naï. C'est-à-dire que nous avons fait l'Ofrina, mais vous êtes normalement Naï, à l'Inaka, du Loka Salili, et il y a un autre remerciement. Voilà. Après la prière, nous allons tous remercier aussi cette maman-là qui a envoyé tous ces histoires. On va remercier aussi les Yaya qui fait de chaque fois venir nous rendre visite. Donc, c'est mettre d'abord debout, on va prier. Une chanson d'adoration que tout le monde se voit. Regardez, il faut être joyeux quand il s'agit de la prière. Il est encore 12 heures, profitons tous de cette occasion de prier. Alléluia. Pensez à nous, à travers notre Yaya, à travers Maman Moulongo qui est aux États-Unis. Nous allons remercier le Seigneur Jésus pour ses bienfaits. Dis, soulève ta voix, dis merci au Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus, commençons tous à prier. Nous prions tous à haute voix.
cesser leurs activités pour venir déposer quelque chose. Tu vas ouvrir aussi ta bouche. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as touché le cœur de Maman Molo, là où elle est, pour venir faire quelque chose devant nous. Je ne sais pas comment ça fait au nom du Seigneur. Puisque le Seigneur Jésus nous a permis, il nous a dit demandez et je vous donnerai. C'est-à-dire nous demandons la grâce du Seignur. Nabomo ya Mama Molo, Esika Azali, Nzambe na Mawa, Nzambe ya Ngolo, Apambola, Akangola, Asunga, oyo ezalaki impossible na bomoi na ye. Seigneur Jésus akomisa yango possible esika azwami. Tombola mongongo banda kobondela. Na kombo na Yesu Masiya. Afin qu'elle se rétablisse totalement définitivement. Oui, nous sommes allés mauvais, il y a mis tout ici. Et ça va éloigner, et Tika, avec ça, et qui n'a pas bon à Yesu Masi à ton bras, mon bon de la Yaya vient déjà ici, il vient de temps en temps. Nous laissons aussi la parole. Il va se mettre devant vous, il va vous dire le pourquoi de tout ce qui est devant nous ici. Voilà. Là, artiste na biso mo ya mona moko ko ba bengi na koma mama molo ba sa dia de ba Caleb ndia ba ki mo de la femme oyo alwa ki afete na bano bazana bano ba fele o ba zoki la mo ya mo ya moke yango ba kinga ya bile ke tuna ko ko na mo ko ni ko na ko ide kuna ya moke na zana mo lo so mo sika ko ba ndi ba mo ali na ba lia yango na mawana yango so ba ki mo biloko o ke loso mo mafuta
ma desco kwa tsali na ebalia mtu ya mungu na olingango ba message na na ba réfléchir à la bombe de on va se dire merci non ça merci en tout cas Maxime pour na yonano personnellement na ndenge aussi déplacer à chaque fois pour ya kosala ba soko na bana oyo nazole Maxime mama moloko na kombo ya bana nyonso oyo baza na orphelinat Eveden. Orphelinat oyo eza dirigé na mama lokola ye mama Esther. Je crois bien pour le moment na mama aza absente na sens que santé eza malamu te azotungisa mala nzoto aza mpe toloba na mbeto disons. Alors na kombo na ye na kombo ya bana nyonso topesi vraiment merci. Prière na biso eza ke nzambe oyo apambolaka apambola ye. Nzambe oyo apambola ye akanisela ye afin ke baprojet na ye bacontact barelation na ye ekende liboso kosala acte ya boye epesami na bato nyonso te lokola asali yango nzambe na mawa akokanisa ye bana baza wana je crois bien bana mpe bakozanga eloko akoloba te bana mosusu bakopesa mpe merci afin ke nzambe kaka azwa awa toza na orphelinat tomoni bana baza ebele nde expliquaki lobi ke ndeko na biso actrice mama molopo oyo aza na États-Unis na boscas oyo mobali na ye boscas mobali na ye oyo baede bana mpo balia mwa mike oyo ozalaki wana sino toyeba awa boza na nombre de combien parce que nombre evariaka kaka chaque jour mokolo nyonso non jusque là toza nano na bana oyo bazalaka déjà 67 normalement il faut bamata pe mais par rapport à espace na ba situation ndenge eza compliqué maman alingi ke bas to stationner na montant na poto faire vivre bango comme il faut neti ba difficulté ni ezali comment lelo maman molopo na boscas lo ba aider bana bosenga bato ni ba internet bazolanda bino na mito partout dans le monde bana bazo vivre ndenge nini kolia kolala na bango eza toujours na ba difficulté to za ndenge nini voilà au moni par rapport à la question ana ya mama Esther oyo aza responsable ya orphelinat nalobi yango aza mpe orphelinat nani orphelinat Eveden oui Eveden oyo aza maladi disons tala aza mutu lokola bato nyonso nzoto elembaka nzoto mpe ebelaka pour le moment mpe abeli ndenge abeli mama moloko mpe na ndenge abo mama akanisi mpe na papa kasi kosala quelque chose mpona bana alors bato mosusu oyo baza na mitema malamu badifficulté eza tellement ebele aso tolobi tobanda kotanda yango na papier je crois bien kobangisa ta bato mosusu moye baya eza te mais priere eza ke oyo nyonso azolanda biso bana baza bato mwana aliaka amelaka ebele baza na bauniforme bozomona bauti classe baza na droit ya minerval kofuta tout ça donc oyo aza na quelque chose aza na eloko na ye azoluka esika ya kotika mpona bénédiction voilà esika yango oyo bana bazana espace oyo ndako place tofandi eza ndako oyo tozoluwe mais pour le moment mokolo nango aza dans les besoins il faut atekango voilà nous avons un grand problème nous ne savons pas où est-ce qu'on va amener tous ces enfants qui sont là donc surtout ya makasi ne toza nango pour le moment déjà yango wana bosinga lolo ki la bino espace et tout espace toza na bana bazobela to baza na problème moko boye po ba rotala pe baza na posa basuma oui bana ba problème tozwa neti oyo yaka oyo ake classe lelo azaki maladi iwana pe azana polo ya blé wana ya vert wana auti pe hôpital ozomona santé na ye donc azobela pe il y a des enfants qui sont malades bana bazobela maman na bango pe maladi ozomona ke il faut une personne oyo aza motema malamu akoki kosala pe oyo eza possible mpona bana bongosuku na bana mike boye nde bozwaka bango boye eza pasi te mwana moke boye bino makambo te bosuki bobokola zero oyo bozwaki na basundolaki ye bolokoti mama na ye otika ye to ndenge nini papa omoni ke likambo ya mosala oyo atanga nde na telemi boye malgré naza na kati ya likambo yango mais motema oyo ya ngai na ya mama Esther eza ndenge moko te il n'est pas donné à tout le monde bana ya boye eza na bato mosusu na bandako aza na bana mibale mais des fois akimaka ke kofanda kote mosusu mais mama moko ye oza moto oyaka de temps en temps eza bamosusu omona bango lelo aza moke lobi akoli bayaka babebe ba inane ba 6 mois tout ça mwana babwaki mama akufi bake na ye na commune leta ye na ye mama wana azwi mokumba mama Esther ya kobokola kolala na bango esika moko ti ndenge bomona ndenge eza bo eza facile te mon frère eza facile te kozala na baoyo ya mikolo des fois eza mpe mwa malamu mpo ayebi ndenge ya kosumba kosuba ye moko ayebi mais oyo ya mike boyo ils ne savent absolument rien mais okomisa bango bato eza facile te
Voilà. Bon, on a un esprit, tout le monde a rappelé, mon esprit, est-ce que ça esprit à banana nios, pour bon d'occuper, ça y est, ma bébé, ça n'a qu'à se voir, monter ma haute, esprit à haute, vous voyez, non, on dit que moi, on a un million, ma bête, mon azam, ma bien. Papa, Moussala, ce que bandi, et Rozo et Mbabana, au bandi, au Tchama, comme un million, ma bien à Moutou, au Rozo, à moi, la moroté. Donc, na maman Esther, les Camoines, les athées. Il y a des enfants quand ils viennent déclarer peu Wazaboy, mais il y a Zibango spirituellement, puisque tout le monde a un comme la thé. Éveil spirituel les alliés. Comme mes mabana dans le sambo tango, vous savez, et vous voyez chaque fois quand vous venez, et l'eau à Libosoto Yambarabato Zanini, le sambo. Donc, les années l'eau que vous avez quitté à tes alliés. Yesu Masia, na bonzambe, na prière, à tes alliés nini, et fait n'angoué kozalate. Voilà. Toki kolela na bino bato mao bazana posa bosunga ofina oyo bolemba te tozali wana nyonso botinda tozala comme cela on peut ça la passe vraiment comme on a bana mikebwe bazaka ba difficulté ba uniforme moko mbetu tala nde balali no bomoni eza vraiment passe ah puis est-ce que ba vana bien tout la mukolo pa ngazo teka lopango na ye eza facilité ngana muna suna ngawana za suna lo lobate ko tinga to comme cela bino mamulo pona boskas ça na olinga pe message que maman Papesi et Zalani. Merci maman Moloto Nzamba Pambola. Maman Molopo. Papa Kas. Nzamba Bakisele Bokel Bozo Vina Bine Pambouama. Maman Biso, maman Molopo est artiste comédienne à les États-Unis. Il y a un contrat qui a pour ça sunga moi na moi de la femme oyo kaza maman et on a pour pour tout ce que moi c'est bien moi message pour na maman Molopo na Boskas maman Bulobo na Mulopo na Boskas na Papa Kas encore nanga mona bino maman na ko pesa merci parce que moment où ils a duré deux autres traversées na kata RDC. Côté social, vraiment, on a des difficultés, mais on a touché bien dans moment où on a bana. Ils appellent un moment où on a beli boye, on a beli opération dans d'autres boye. Nous avons similité, mais bino ticket en col, on a besoin de bino. Tout ça, c'est un mingi comme on a que bino mon besoin se prendre en charge na bana bino boye. Colo vraiment à mon abino, à baksa mingi, à pambola bino. Biso tozaka na losambo ke kuna bisika bozali apambola bino susu koleka tokobosa na bino te mabolopo tokobosa na bino te Papa Kasi na kati ya musalo bozosala na losambo na biso atongo pokwa en tout cas bozala tango nyonso kotanga kombo na bino merci mingi merci maman to sepeli OK ba nyonso bolingaka biso bo sepelaka na biso bozala toujours connecté bozala na kati ya chaîne na biso like Kokoli Ziba TV oto iko sunga bala mwana elo ya moke vraiment na sepeli merci na maman pe merci na maman Mulo pour kolembate ba nyonso za bana bomoni bana bazangi bisika kolala bazana ba difficulté faut afuta ba minerval miso bazobela aba mbongo ya hôpital bazana côté boye ba vraiment exala dali bon ana bien to munani à la prochaine bye.
te esunganga natelemi nazozela Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.